yete na baloba bakiza te pesa ya tata wa se défendre kovoma sola pourquoi bazobo ya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba plaidoirie trop de mots nazo plaider trop de mots mpona koyiba on a kondo wana te alelaka kuluta bato wana ozotanga bayiba kri na ye asomba tukutuku ye moko alobaki bayibi bafuta mowo yalela siko bayiba nzema mobima ndenge wana eza nayebi te bato si babanga bawoyi te zala na problème na biso bata mokili ofunda makala 3 jours na bime mutu akufa ofunde ya bobali donc nayebi te koma so babiga maître tola maître libanda na ko devient n'importe sim donc yé aza maître avocat en même temps chantre. Donc, na kati ya cocktail acoustique, ça leur a plaisir na téléspectateurs au bord de biso. Donc, pour cocktail acoustique, c'est la cocktail acoustique, voiture d'ambiance. Donc, c'est un featuring na ye na mutu moko azangi aji empêchement. Donc, lelo mutazui place na ye na kati ya plateau oyo avec l'autorisation de vous, bien sûr, votre autorisation. Bah, téléspectateurs, bon, mon ami, on rejoint place à mon na lelo na sens nini, na sens qui est l'eau on aura au zalikolo. On a place na ça vous on a tiré na misapi. Donc merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Alors il dit bonjour aux téléspectateurs. Ouais, bonjour à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs de RTGA et surtout à tous les étudiants de l'université chrétienne Cardinal Malula. Sans oublier mon vieux Charlie Mbochana. Merci beaucoup. Alors, Marc Aouz, qui s'y a cocktail acoustique, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes, on a des questions avec Bombami. Et dans l'Ingana 4, il y a des questions avant au quota. Tout ça donne plaisir à mes téléspectateurs. Et là, déjà, j'ai dit merci à mes chefs. Donc, Namoni, déjà, Licolo, le PDG, Pius Mwabilou, notre honorable, notre papa. Et pourquoi pas Madame Christelle Mwabilou, ceux qui n'ont pas Namoni Cordon Gilles Kidina et chef Nanga. 33 Chitenge, coaching toujours na Ngarabongo et na kina kota régie namoni ben jouer à la réalisation, pourquoi pas mon petit aussi azara toujours on a Omo Forti Selika il y a Salaragnon sur Mister Google nanga tout ça non plaisir na ba téléspectateurs nyo so bola na biso quand ça cocktail acoustique ils aura beaucoup plus ambiance si on te binga rango la belle voiture d'ambiance. Alors dans cette belle voiture d'ambiance le rôle là ça fait 1 an depuis le vieux Atika biso na invité ceux qui est ça mabe lelo misapi na ndongo pesa biso mais robeta mingi bason il y a les padres ratés pour ouais ça va faire les padres depuis ba vers monter ils a vraiment to robeta musique il y a orchestre nuance musique à référence. Voilà pourquoi on a poni peto bandana titre il y a papa oui par référence na moko ya Zamando kikema eko beta tawo ya likambo eko beta katango nyoso kalala na yeba kite lelo likambo likwelika toto mobimbe sundoli pasi nyoso na motema mama ize bonga na leli zaira mokala na moko saninga lokola kasa oesi ekwea na nzete pasi na ngai eza se mobesu nanemi acheswa balaba ye balona nakomi découvert mawa bolingo esami na référence pourquoi epai ya sharufa ye soki nakomi kuna epai tobandaka ngai na ye elakoya l'amour endima niongo te mwana mama motema nanga azokisi etikali nango otete le padre balidana matika basala bamesala koti ya zelo na loso mope
pepe ekosuka na libanda elikya na ngai ya bolingo esuki awa na maboko mayo ye mama ye mama ye mama. Voilà, c'est l'ambiance de cocktail acoustique, la belle voiture d'ambiance. J'espère que Nzemboro et ça lui plaisir. Na le vieux mable en Allemagne, vieux mable moté ma maman Tumba, petite Noé. Na katia cocktail acoustique, nazo kumba na grande vitesse, mais tu ressens l'accidenté. Point na ora mukia, na katia featuring. T'es ça n'est bien. Tant au moins mettre avocat. La musique, c'est très universel. Donc, c'est universel. Pour mon tournoi, ça va chanter. Tant que dans l'église, pour la mouine, dans l'église, on yemba déjà. Et ça, là, on tutoie yemba. On t'a couffelé à yemba, on la moutuna chant, donc chant, et on va le baranio sur le cas. Na ba mettre avocat au sambi sur le cas. Mais tant que y a Angelo Roya, Bisson Toura, Mandanda, et on va y avoir le cop mort tigre à moi. Ni qui ministre, ni l'ignoyo. Cop au tigre à moi. Donc, le col a adhéré déjà dans le côté où on a forêt aussi là. Bah, on les gars. Donc, nous sommes un grand peu de Yézoutan à Oyaka. Nous les gars. Regardez la louange brise les chaînes. Qu'est-ce que on va quoi ça va mille. Mais oui. Marc Aouz Aza a se présenté dans la téléspectateur au Nyon sur Batali Karalelo. Oh, Batali Karalelo. Donc, Marc Aouz repose en couleur, dans la carte Wana. Nous avons une couleur orange, nous avons une couleur noire. Au poni carte moko, nous avons posé une question. Si on a poni noir, bah, au boulet, on a fibo. Si on a noir, on a mazembi. Bon, on met la Fanta pour moi. Orange. Orange. Marc Aouz, ça fait un moment bazo ko comprendre les sous-sous. Poste na yote na katia. Orchestre ya Jésus de Nuance. Alors, les téléspectateurs au Nuance bazo na biso bazana besoin ba zwa présentation na yé. Donc on peut s'abiso poste na yo vraiment dans la katia organigramme, il y a orchestre ya Jésus de Nuance, to zwa poste na yo ezalaka nini. Soki ezalaka moko oyebisi biso pe moko yango otangeli biso ngo na kombo na. Présentation. Donc basambisaka biso état civil na eza nini. Yango wana obezolo ba mususu. Babilo mo abongo. Bilo abongo. Donc Marc Aouz ala mwana loba bana tu ba botanga sala 9 mois na libo maman. Azala jamais prématuré donc à cause ça comme en quatre orchestre. Ah bon quand orchestre les na bana bana muta utali maman. La quatre orchestre. Là on parle de la musique. Donc la quatre orchestre Marc Aouz Azala tout d'abord directeur artistique. Hein? Azala siko Azapé à part le directeur artistique dans un guitariste c'est mon polyvalent au sein du groupe. Tu sentir en mot déjà deux. On a 3 BD. Directeur artistique des secondes côté troisième. Naza Siko chargé troisième Siko Naza Siko chargé aux affaires Al-Qaïda. Donc mission mort impossible. Donc on a le rôle là-bas commandant de guerre mort mission mort il y a Bagdad il y a Syrie. Les accords il y a guerre il y a qui était de monde il y a guerre au monde il y a Afghanistan. C'est-à-dire et nous on le bague non on s'en empêche pas parler et nous on le bague non mambo il y a biso ya musique et qui n'a rien bien tout ça là nous s'en abisso bien c'est comme notre République démocratique du Congo tous les pays moraux tous les hospitaliers chef il y a groupe kuna et artistique au dirigeaka côté musique Al-Qaïda et ça on a expliqué bien la RDC et ça mboka moko et yambara ba payagitoko lokola to yambara payagitoko ni ko lo batege non to zo ministère to intérieur to boma yango lo to yambara ba bien bo so ba tumuli bi bo benga nani pour l'intégration ya récupérer territoire occupé par si je comprends bien on doit répondre automatiquement on a siko na bono mais on a ndenge ya kala stupidité ba sei ba no benga mère malou mère premier ba wa ba sera kala c'est ba no benga mère malou mère premier tukokutana na yo mo na chrétien kulu to mo bayema tukokutana malou mère premier donc bien musique kala no qui peut être premier ou benini premier et qui na ngo mère malou père son nom. Donc
Donc, tu vas voir, musique comme na batumoro, bah, la tête bien faite. Donc, tant que Zoya, excellence, bah, la honorable, le rôle là. Patron plus mobile, à 8 ans, c'est lui là. Il fait la différence. Mais nous avons encore Constant Moro dans ça depuis un moment. Marc Aouz vraiment Amélie Sankara na Bukati na. Non. C'est-à-dire au commis, hein, tu dois pas avoir Sankara, ça va référence pour que ça par rapport à comment agir automatiquement dans la guerre, dans la polémique. Je cherche la personne de Freddy Makola que j'ai connu au début. Oui, là il faut les chercher dans sa maison, ils n'ont pas ici. Mais dans l'orchestre, au départ... Et alors, le roi ministre sport, sera légué à Robert, jamais Marambo Tali, ministère, tant moussou, et culture et art. Il faut le sport, on va baller. Baller, on les d'abord. Baller, on s'en a beau. La bonne violet territoire. Bouti Kenya. Et le Roni Yassika, oui, non. Bon, et l'homme Yassika. Kenya, les qui toko. D'ailleurs, toujours qu'il y a trop de questions. Pourquoi qu'il y a trop répondre parce qu'il y a beaucoup d'amis, il y a Ferré là-bas, besoin d'amis et belé à Ferré. Voilà pourquoi besoin qu'il y a de temps en temps et bah image peut tout le monde à terre, ils ont les là puis les lots vraiment dans un pour ça image. Et prochainement, secrétaire Ebiso, CG Mabia là Congolo a soutenu. C'est l'exclusivité dans ce cocktail acoustique Kenya parce que beaucoup de normalement. Ah, c'est que bon retour beaucoup, donc les lots pénés fait ça là fraîchement il y a cocktail acoustique. Dans la prochaine émission, tout ça là toujours rattrapé retard. Mais moi j'ai allé, il fallait les gars dans la bonne ligne la gaga. Donc tout Kenya n'est pas en tout Kenya gana, bah mi na biso ba kuna un producteur azani mwana kazi na biso. Téléspectateur n'est pas ah, oh, bah, les ont dit. Bon, ils ont répondu. Donc, les producteurs, moi aussi, il y a les parce qu'après Kuna Kenya, Mozo Kenangola, après Moscou. Si vous avez un producteur, moi aussi, je vais une réponse sur sauver. Merci vraiment. La cocktail acoustique, c'est beaucoup plus l'ambiance. Là, si c'est réponse, question de réponse dans les acquis, non? Kendagi producteur mutabeng sabiso to beti bato pour trop parce que tozo kotisa gain ba producteur ba tata mo sabiso te ba camara biso te tanga bimise loro na ye azo zela pe ba gain na ye donc loro biso tozo actuel bato vraiment on a minute so ba na chanson na ba actuel zo beta loro ba chila muina zo beta makasi tout ça les ba featuring ebele ba ekelebe na ba di Martin sa nigérian wana on to benga ba nigérien nigérien wana nigérien bazali nigérien ba nigérien ba wa da Niger bah voilà bah t'as bien Nigeria ouais il y a une différence sur la route ça na école moi bateau va faire la classe pour moi la différence c'est wana ngana zo jouer la acoustique to ça beaucoup plus l'ambiance le quoi to yambi musala no zakita moi mususu maître au musala pour ça la plaisir na ba téléspectateurs ni so bola na biso alors cette fois-ci né na lobara toujours que la casse musique au bozo retrouver à son il y a pas papa il y a pas maman na biso akala na bana na biso ya la casse bana na biso ya lelo né dans tira no son na tongo tana ni ngara pongi na miso bolingo elonisaki na libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombolanga nazali losa nakomi omona pasi mpona nini yokotala te maya moninga oyo azali bayangananga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai mora edi makola afrika eza monene jamai koboka bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na nga chere soki obebisinga na bebe obongisi na bongi ezala avantage na ngai na yo Adolphe Muteba motema na nga epa na yo nasali susu nini makanisi esilinga na bongo banguna batei yo nini wabosana masoto nakanaki ngai na yo Charlie Moshana chilamina bakonanaka moto boye te na baloba bakiza te pesa yo ntango ase defendre
Congo Masola. Pourquoi bazoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba plaidoirie prodomo nazoplede prodomo mpona koyiba koka basambela ngai likambo ya eti na incompétence ya bazuzi ya balabala na souleve juridiction incompétente Afrique eza monene shana ekokona na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga soki obebisinga na bebe obongisi na bongi eza avantage na ngai na yo Narcisse Konde ebesuri ya monanga ezaki lokola mwana bebe babotisika oyebisanga soki bolingo esili ye nazonga nango kaka babotiba ngai ye mwana moto asali eloko te oza yotayata nsima te nasila esala bilelo nasila mesala bachan mokana kolelisa ngai sana nyonso elingi motema na yo elela fwenge tala nsima zonga moto Merci beaucoup, Frédéric Makola. wana kombo ndako omoni bakombo mosusu omoni babima baloba ya biloko ebeli te na nzungu vraiment de temps en temps ceux qui n'amoni comme on a DJ Pablo Ngwasuma pourquoi pas dans les suprêmes DJ Pablo le Bogar DJ na basilique wana donc bato pena basala plaisir na bibi kapinga so lobi butu moko boya tane la libanda aura vraiment sentiment na sepeli vraiment makasi yo mo soir au mio ka bona kata cocktail la petit bomioki bolobani injustice ça te injustice ça te donc tout le monde pena bato na ndako balinga ba émission ya genre boy todo sur la kitoko todo de cortiki kitoko ba mo pena mettre avocat zo yimba na note note ba musicien ba zo salela ngo ba zo bima ka libanda on apprécie ba félicitations bele mettre avocat dans une défini mettre qui matin d'avocat de Barabas Ben Juliet azo boire pas mettre avocat azo yimba quand toi tu tengazo ningisa moto biloko tosala yango na ba télévision étrangère donc ndenge okotisi yango boye vraiment esali biso bien inutile moto asomba décodeur lisusu po biloko bana kosombela décodeur ozotela ba merci na ba chef nanga pour vraiment eza conception maison et maison linga ke sala maramba boye pour na ba téléspectateurs bas apparater tala rara RTGA miekin chaîne un monde donc cette fois-ci tu okene na nzembo mosusu ma va to okene na nzembo nangena poser une question moko pour na carte moi vite fait ozo question na yo carte cette fois-ci au bangi noir te et on aura ba Al-Qaïda donc noir la question na que na ba Al-Qaïda ba noir yo gaga o gege makaouzi bakodo mikolo yo c'est so bonite ba téléspectateur on noir na suis déjà mikolo yo makaouzi to moni jugement beti featuring mopé fait rigolo la sala qui a kende ko ipolé ndeko na biso sele yo azolanda ngai depuis poto et beta qui paie et beta qui après jugement et quand ninge sala fait rigolo za so ba betela mutu oyo beta ya mutu wana kuna mutu wana longwe mbala moko bobosa ni manix ya kika boye to bosa to bite mutu nya obomba lobi mais question za wana te question za siko yo qui jugement en dehors du jugement il peut quand même ça penser musu se beta penser mon nini mo bobimisa nga mabe pam ne nze monini ebeta tout ça quand même égoïste loba ta musu ba chanson moko boya nostalgie nzembo seri ba faire bazalaka izobe ebeta rapé er mo mona rapé batsa ba les temps passés ba générique pb tineti bino na les boss déjà dans sa ba boss na Kofi Olomide déjà
Non, 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 biso générique wana mais to lobela biso ta ba biso ne to zama to beta ba to lobela générique to lobela ba wela le lo dans sa boss to lobeli dans sa boss so ko to bine to ça calcul dans sa boss na bino na kofi na ne beta wona rotuna bato ba tana pane c'est bon ba tuna au moni biso ne to za bo origina te to lobaki ko loba loba générique na bango na eloko et so ke eloko moi jour wana na lena butu na resi mabele lisa la muki aseku nze mone zo beta na fungula teve na mone longi mususu te ko honore te olanda kondo wana te alelaka kuluta bato wana ozotanga bayiba kri na ye asomba tukutuku ye moko alobaki bayibi bafutaka mowo alela siko bayiba nzema mobima ndenge wana eza nayebi te bato mosusu babanga bawei te zala na problème na biso bato mokili ofunda makala 3 jours na bime mutu akufa ofunde ya trois choses carton soit eza moko eza danse babos eza manix eza chila mwina elongo ezobeta yango bavoisin baoyokana te mo te bazovoyage te bakese tu baza biso toyaki totiki bango tozokende totika esuba wana eza intérieur ya pays toloba extérieur du pays wana yo bino bato ya français oyebi différence intérieur na extérieur nga azobeta masolo extérieur wana kulutu nanga piano na pesi faut penser à des gens après et après chez papa Hervé hein et après c'est-à-dire rien lobadi non rien ko bino ba journaliste bon le prophète moko boye le prophète c'est ba tu lobby et après on y yo mo bosangi après nani to kanzembo yo nga sona man yo simba kita lelo nanga ina obema mtro salo na plateau oyo car ba téléspectateurs de baie bien net chéri toké ngalo ye manon te me quand non le bara boye yo maman ozo se retrouver la kati ya santé pam 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 ah oba papa asilisa se maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama aye o mama o mama kula tukusa mona libala mama yeye tovandinga na papa mama mama babruya eleki mama yeye papa na ngai ya biso papa na biso naso mama yeye o papa bolingo yanga na papa na mama na tiparia basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama papa asilikaka te mama utazwa ngai mama yeye kimia na libala mama libala se boyokani mama yeye o papa bolingo yanga na papa bakoloba mama na kiparia basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe ayo mama o mama ayo mama o mama papa soki auti mosala mama akomi na ndako mama yeye asengi ma ya komela bapese ma ya komela telefone eleli RTG abengi telefone eleli salon mezere babengi telefone eleli makauze abengi poto babeleli mama yeye o papa. Merci beaucoup. Voilà la belle ambiance parce que la musique est universelle. Naebi ke mutuna muta créer rapiste nae liboso ya miroir razobina le rôle à la bellissima de la presse, n'est-ce pas, le chef 33 Chitenge. Pourquoi pas nayo écoute-toi là Tony Coco, mon grand frère propre. Alors Ernon Lobanoke, est-ce que vous pensez déjà na et après faire rigolo parce que tout à l'heure on a un point de presse il y a Jeanne Moro le roi yo. On va découvrir ensemble nayo. Ben Julie le ce casa de cœur nangai donc trotia extrait kaya.
point de presse, il y a jeune artiste Wana, Azaki Napoto, actuellement à Kinshasa, et puis basé déjà Maramne. Est-ce que ça n'a pas Moulaï, Natalina, Marc House, non, moi, ma peuple déjà, ce qu'on a HP, Marc House, Rose à moi, mon colo. Mais moi, on a c'est l'orchestre. Parce que Marc House, Otskarana, Al-Qaïda, lobby, et après faire. Et après, qui est derrière toi? Et après aussi, tout le monde a la réalité. Il y a bateau, balongwaka. Mutu nyonso pete etanga mara place à leader. Mutu nzamba tsaye toile na sima mutu. Erreur mingi bino bata presse musu tindi kaka. Omoni ne wa tindi kaka, o tindi yanga pe na moyo na bika bi balo mo solo ko. Alele bi bana nga ba mo la sawa misabi. Bazola ta ba pantalon ko toboka bazolega. Tamo papa na banga beta ba Zenith. Atamola na ba grosse faille ba merci tala bana. Non, ce n'est pas du tout ça. Bon toxique ba bat. Freddy Makola, c'est pas du tout ça. Maman c'est belé ba s'emporter les logos, c'est trop dangereux. Et puis succès ça monter. Ba te belé musu tam su ba rachi mo succès, mon tali vie na zo mené. Ozo mona mutazo foutre la sur le 20 c'est kokia bandi ko lela ba téléphone. Yena nyo, eza bien dit. Net Robin Mundibu, ya tanga maki azane leader. Robin Mundibu par exemple. Fabrigas, ba tanga memba sa ba leader. Non, non, nzambe to na sala classement batu ba kozala ba leader. Non, non, lo barara na zo talo ngala mona ba réalité na musika. Ngate muna classe ka bango. Bench lui. Nzambe pesa mo de toi na libu mama na ye wa kozala Joseph, wa kozala Yuda oteka mutu. Donc Pierre, to Yuda. Obi? Yosko Pierre to Yuda. Moni yo pesa musano ete mo chika no yo pesa basala nzambe ba etudier mo bo so ça aussi to ça tonto landa extrait à point de presse au d'autres participer na batoni Koko Bakarine Mokondi na batoni nyonso bazala ki wana vraiment il s'allie bien, il s'allie plaisir et puis on se retrouve tout juste après. Et là on nyonso tezara na temps nango obe ngata na yeba ki yo obando voyager mingi bando ki ne ba amono seki ya obando ki mingi ba maya pembe ngana ebio na image ya maya pembe mais lelo se présenter RTGA ce n'est qu'une question de temps. Et puis moi na mayele aza oyote a révisera un jour avant interrogation ou avant examen aza oya révisera jour oyo azui cours nde azo réviser. Mon silence ezali silence te, c'était un moment de travail, j'étais en train de travailler. Au moins peut-être pendant nous boyoki album te tant oyoka album ne ou comprendre peut-être c'est pour ça tant on c'est l'inattendu non le on a tina parce que oyoka nze moment eza outi na odemba et qui na rap tant on ba rap neza ya mikolo ne to yoka ngo nde ba taiga ba beta na ba no sto des États-Unis ba beta après longo na izoni su na odemba. Maintenant, le problème est à il y a ça les mabons, le problème est qu'il y a bon, on a pu déranger battu dans ma dualité. Il faut que ça soit maintenant de l'inattendu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi je pense que les années et puis bon, on a pas n'est pas vieux. Pour les missions, on a un peu clair. Au moins, moi on a besoin de vivre en esprit, moi on a besoin de mon qui est là au fanfan à l'obaki. Au moins une question à Tony a dit que est-ce que Toboyi que un an après Facebook au moni ma peine à Congo izani na avant tant on a bandi ko sala album ngai j'avais aussi contacté. Voilà les amis de Cocktail Acoustique, nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc là vous venez de suivre Christian Schengen, Christian Schengen, donc on a un concert déjà le 30 avril Oyo dans la vie. Donc dans la vie là en face il y a cimetière, il y a Gombe, na boulevard Wana, donc le 30 Babi Kapinga Batoni Koko donc Star Union sur la TV Barozalana pour nous soutenir jeune artiste Wana et accompagné toujours il y a Yann Mambo le manager 1000 couleurs donc plus de couleurs voilà. Donc comme il a sous comme Marcaus et non linga ou lancer message à la téléspectateur on sort bambote na téléspectateur on sort dans des netinga siko déjà na opesa mbote na Clarisse Mafuta depuis Suisse future mariée copine nanga et les qui vraiment ya Christian Vemba ya nanga imotema ya maman Chantal Vemba na Suisse wana donc bobi sa vie capita ya yango
Donc on a plus ça information orchestre. Donc on a rappelé que non, tout est Nairobi, Mboka Général Défense. Il y a patron Blanchard Londolé, toujours encore et toujours force et Zakar. Et puis Mboka les boss. Les boss, Francis Louis, donc au Tali, pour Batoumi, tu y a Marabilongi Kokanate, n'a pas six va comme ah, non, yo. Si qu'on soit au Tali, boss Francis Louis, à Kokani na Kombo na ye na Makambo na ye. Na PC Bambote, concert et les gars bien. Tous on dit Tokenda pour na deux productions, tu bête qui vendredi, dimanche tu bête na province na Bango na Mombasa. Tous ici concert et puis voilà, tous avion, tous on dit côté rapide pour toujours qui donc les 30 tous en tout autour il y a piscine Alvala de Banangola. Les 30, il y a moins haut tous en an. Ok. Ouais. Donc les 30 avril, tous en vraiment tout autour à piscine Alvala, il y a le hôtel du fleuve. Il y a Angola, tout autour à piscine, concert VIP, signé Adolphe Chilamouina. Donc patron Chilamouina, toujours et on a toujours bêta après la chambre, Balasconi Mouza, tout ça. Avant tout qu'ils n'ont joué saute aussi Sangola, toujours soit les sous avion, pour tout qu'elle n'a Bangui. Aussi quand tu as programme biso tu as ba production belé bolikam na baki selioka aux hommes tous les rétimen donc on comprendre to beti Bangui surtout aussi ici Bangui ndesiko ke Moscou hein la musique bakata la passe so tigali bongisa musala po babenga po bato bato bengisa biso ba tata mwasi na biso te ni banoko na biso bato tala ka fruit biso nani babindombe non, PC quoi, PC passe, hein, bino faut pas ça, moi passe, faut aimer ça, papa. Oui, ça m'a solo ya likolo, ça m'a solo mon bateau leader à son avion avion qui est na bango. Tu peux ma solo leader mort dans ma avion, va biser batigala. Merci beaucoup. Na remercie votre nom ba matin. Ba patron le roi Costa Couleur le véritable code Mboka en direct de Belgique. Na yebiso code Mboka la moko Costa Couleur patron appelanga Mercedes appelanga bato ba mitu. Na plateau na ngai code Mboka Willy Moucheni. Toi la République démocratique du Congo. Pourquoi démocratie ngana lo ba limi ya ngote ya yo. Wana ba dictature ya deuxième république. Tout ça siko na république. Non ça les combats sika. Non. Nazo lo ba code des ya mindele. Mo mindele ba sala code biso sala kwa ngana mbika to li mbika na Congo. Et puis quand on sort au Angola, aux Omineti, à Angola, sur la Belgique, Jojo Moussa, double esprit, Moninga Dada, Nabo Sanité, Batutu, Babera de Preste Samou dans la Paris, il y a Dada Mouabana dans Paris, Bido na Funa, Roulanga Bana Funa, tout, je vous salue. Tony Koko, on appelle ce mot, t'es pasteur, pardon, petit moto dans Zambé. Et puis on remercie les chapeaux. Il y a Bibi Kapinga. Donc, merci beaucoup David Louté, t'es sans difficulté financière. Et puis Sarkozy, le Kolo Sapat Tanzanie, Abino Yangoana. Au de la fin, parce que mon week-end à AG Géry Biangani, Papa Navrat, vous sentez AG Richard Biangani, Charline Bochana, Salon Mézère na Kitambo, Malou, Yaya Touré, Didier, Narcisse Konde, Bamotou, le boss Pascal Nembo, Nabiaka Hotel, sans oublier Ariane Batita. Grâce moi ça fait bien à vos banques Chicho Yondo Patine Poto. Merci beaucoup à vous tous fidèles de cette émission. Entre-temps, je souhaite aussi un bon week-end à Yannick Kisoka, protagoniste. Et il y a eu un Goana. Pourquoi pas à mon vieux Tony Coco, Kuntuala, Yaya. Et merci à mon chef 33 Chitenge, Zaiki Toubou, Montréal, Benj Louyele. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je sais que vous avez beaucoup aimé. Et parce que la belle voiture d'ambiance et mes marabines à grande vitesse, mais vous accidenté. Google, servant moteur, Homo Fortis, Elika Moté.